Ma mission TV, le miroir du monde. La police a-t-elle attamboli na peuple? Mais tu comprends que groupe Moussoussou ya police, bah comme il devient même, bah ordre ya bakonzi na bango, bah policier kutu ba soigner entre bango. UDPS au papa Tshisekedi abundeli ezaki ya boyete. Mais na bao batikali ezala Augustin Kabuya ezala président Kabun. Na kosenga bango bazala na bolingo. Bayebeke babandaki na ministre na biso ya intérieur bandakala. Tosenga na Jean-Marc na Augustin Kabuya. Tozala na kimia, toyebi bien bitumeza na biso. Babundisa président Félix Tshisekedi. Tosenga bango. Tosenga ba Jean-Marc, tosangana na ministre intérieur. Oyo ba toucher na ba FCC ba lukele makambu. Po tozala bomoko bango bazo toucher susu kangwenu. Yango esimbi biso. Tobosana te que la police otokuti ezosenga ba yekola lisusu nanu ebele par rapport ya doctrine oyeye. La police wana bazo kokende kokoba malembe ti ba kokoma ba ko comprendre pe musale ko banda ko leka bien. Mutu a changé mbala moko te, oui, il y a toujours d'incidents. Incident wana yango esalaki ke oyeye eya tozo condamner ba acte wana, mais quand même musale salema. Côté Kasongo, biso to peuple, to banga relo te. Ngapona bima na yo senga ote, na yo senga Gilbert Kangwene te, na yo senga ngana za gardien du temple. Ngana ko bulela mboka oyo. Kasongo aboya alinga, biso toza ba combattant, toza ba congolais. Toza na droit ya kobima ko manifester. Soki ngobila, azana posa a influencer Kasongo que non aboma a tiré contre biso ba combattant. Eloko wana biso tolinga ngote. Moi na mboka Gilbert Kankonda répondre na gouvernement. Alobi, avant d'être ce que je suis combattant. J'ai marché, nayebi douleur ya ba combattant. Soki boze la ngai Gilbert Kankonde, na tiré na kosalaka yango te. Est-ce que bino boyoka le ministre intérieur a pesi ordre ba tirer combattant? Non. Yango ba combattant ba yaki ko lukanga tongo. Na monaki moya ko kimezalaki te. Balobi ba sepelaki te na déclaration ya secrétaire général ya IDPS pour aza ko attaquer ministre na bango excellence Gilbert Kankonde. Ta mutu ala muka bimi aza congolais. Aza na droit ko senga oyo ye azo senga. La police a kosa musala malamu ata mutu FCC. Politique ya Tshisekedi ezali ya division te. Alobaki na sa président ya IDPS kakate. Mais Kasongo ayeba musala na ye. Ay infilier batu na ndenge kaka bazo sala na CC pona ko bebisila mokonza mboka manda na été. Oyo tozoloba na président na biso ai na CG na biso bon moko ezala. Tala na ngambona bazo tia biso na distraction. Bango bazo sala ba base. Biso ba combattant tolobaki marche eza pacifique. Batu o basali biloko wana ce sont les infiltrés. Ce ne sont pas nous les combattants. Eza bango moko. Bazana écoutez. Bazo financer bambongo. Batu na bango babima. Batumba leg biso peto obima. Eza biso ba combattant. Ma mission TV, le miroir du monde. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nga Abino Gloire Bosobe autrement dit Bosobal na vandaki na ndako na okika singa téléphone. Ba benginga na première mbangu ba combattant ba nani na ebite lokoni balimbalo ba yomona ye ba misusu bazoloba wa ote Gilbert Kakonde il faut atikala bango nani ni discussion entre bango mibale nazo e baté mbutu koti na kati ya IDPS yango ba combattant ba bengi baloba. Lokwanga bino ba benga mikolo petit peuple Gloire Bosobe chouezate na kiti toyoka bango yango topesi moi espace ya mukebo tika na ba volding ituka to kota na kati na bango to kende koyoka nini ba bengela ngai so ba yebisinga bino mo pe boyoka ngo parce que musalo bino botinda ngai yango wana to kina bango ensemble. Viva! IDPS viva! Viva! IDPS viva!
Viva, viva, viva. Tshisekedi, héros national, Félix, président de la République. Ok, merci. Je crois que par rapport à marche oyo bandeko na biso ba congolais bautaki ko-organiser, pour ne pas dire seulement UDPS, faut tout le monde vraiment ba congolais mais contentement na bango par rapport à choix ya oyo assemblée nationale et comme la biso na CENI et créer un incident ébélé mais toujours benga toujours ba congolais il y a un congolais en tête du pays qui s'appelle président Félix Tshisekedi. Oh, il faut biso nyonso soutenir. Marche wana ezalaki marche organisée par un individu. Comme preuve, ba congolais babimai na nzela le 24 ya mois passé na kombo ya parti politique mon côté, bazelaki mot d'ordre mon côté mais ezalaki réussite totale. Tout oyo tomoni pe bana Congo babimi ensemble na ndeko président na biso intérimaire Jean-Marc Kabunda, secrétaire général pe baki ko appuyer Augustin Kabuya baki ko appuyer idée ba participer na marche ya ba congolais contre CENI parce que choix wana peuple asepeli nango te. Peuple alakisaki na président de la République asepeli na choix wana te. Marche wana contrairement ya oyo bandeko FCC bazoloba keza marche Jean-Marc Kabunda organisaki pona koluka musala elongwe makambo ya CENI ekomi makambo lisusu ya koloba ke non ministre intérieur abomisi batu nayebi te bakombatant baza awa. Est-ce que bino boyokaki ke ministre intérieur apesi ordre batirer combattant? Non. Yango bakombatant bayaki kolukanga tongo namonaki moya kokima ezalaki te balobi basepelaki te na déclaration ya secrétaire général ya IDPS o aza ko attaquer ministre na bango excellence Gilbert Kankonde. Balingaki ba mona clair pona ba combattant awa présent. CG à UDPS, il fallait appeler sa responsabilité wana na Assemblée nationale pour bangonde bateli batu choix oyo peuple a sepeli nango te za boete. Donc CG à UDPS, il fallait normalement asenga enquête na commissaire provincial Sylvano Kasongo sur batu oyo bakufi ole ya ko toucher mbala moko na ministre ya IDPS o ye moko pe azalaka combattant eza boete. To sengi unité na kati ya parti. IDPS président siko azana besoin ya unité. Mutu nyonso akoya na discours ya division azo fragiliser président de la République. Alors biso ba combattant ba congolais en général toyebi ke mwana mboka Félix Tshisekedi ndaza na mutu a pays akoki jamais kozwa mutu moko ya pamba bon expérience politique ya Gilbert Kankonde ministre intérieur toyebi ke abanda IDPS banda création ya IDPS na Etienne Tshisekedi ti lelo aza fidèle to aza fidèle te aza na parti na ye eza na mutu oyo ayebi IDPS lokola ye te totika ba aventure mais baza bato baya kosala politique baya kosala kistar te na kati ya parti tosengi na CG na biso yaza père de la famille. Il faut asenga toujours appeler ça comme un discours il y a unité. Président de la République a besoin de unité. Ba combattant ya UDPS à présent, bazana posa ya unité. Ce qui toza uni, to ko réussir 2023 c'est très bientôt. Au lieu ko distraire batwa, dollar réseau mata. Ngambo ya baninga mususu nde bazo travailler mabe po bango mutu basimbi ba place wana. Po babimisa président kazo sa musala te. Makambo ezokende mabe ba crime na est organisé par bato ba dirigeant qui lobby. Et ça ba discours il faut ko tenir. Peuple yeba que président ça a besoin de soutien, ça a besoin même ata bato ngambo na tomoni awa ba combattant IDPS na sendwe. Ba béret rouge ba kimi. Banani ba protéger qui siège à peu perdu. Ba combattant IDPS ndé ba protéger siège à peu perdu. Ba oyo ba saccager ba linga ki ba ke même kotumba ya palais du peuple ezali ba infiltré. Maswana ezalaki pacifique. La police a-t-elle attamboli na peuple. Mais tu comprends que groupe mususu ya police ba komi ko dévier même hein, ba ordre ya ba konzina bango. Ba policier kutu ba soigner entre bango. Tomoni peuple attamboli na la police et longo marche ezalaki pacifique. To sengi na peuple congolais bozongi sa regard na bino na objectif toza nango ya CENI.
mutu distraire bino te. Marche ezalaki contre ba ministre ya président Félix te. Marche ezalaki contre ba député o bazosala choix et sepelisi peuple te. Et puis marche ezalaki pacifique. Ba onyoso batie ba trouble ba désordre ezalaki ba infiltré. To identifier ki bango pe bakozala poursuivi. O nazalaki nango ya koloba yango wana par respect à ba combattant ba yi kokanganga tongo balobi non désordre eza na IDPS to sepela nango te. Expliquer biso et bandine nini ministre na biso ya IDPS. Oh, va féliciter Koutuna Moussala Sali à marche le 24 et à mois passé. Et puis marche la police, tout le monde qui tozaki ensemble, désordre côté, désordre kotaka, ben filtré ba kotaka, la police a eu ba sous-souté, nanyaza malamu, nanyaza mabe, ba tiraka en désordre. To sengi pena la police na biso ba bongisa, mbala sima, ezala bien parce que ata mutu ala muka bimi. Aza congolais aza na droit kosenga oyo ye azosenga la police akosala mosala malamu ata mutu ya FCC politique ya Tshisekedi ezali ya division te alobaki naza président ya IDPS kaka te ya baluba te mais naza président ya Congo mobimba bobetela Fatima Boko oyo tozalaki nango ya koloba yango wana sikoyo so bozala mituna kotuna botuni ngai vraiment franchement naza épuisé mais naza sûr que bandeko na biso ba combattant baza sur place to boyaki ko briser mesures barrières yango moni ebele to éviter bango nanu pour le moment to répondre à la question ya bino mwana mboka toyebi ke mokonzi ya police nationale congolaise eza Gilbert Kankonde lelo totangi bibembe bakufi na marche toyebi koyeba nani wa apesaki vraiment ordre basila kobeta masasi na bato bakufi mwana mboka Gilbert Kankonde répondre na gouvernement Alobi, avant d'être ce que je suis combattant. Oui. J'ai marché. Nayebi douleur ya ba combattant. Soki boyo zelangai Gilbert Kankonde, na tiré na kosalaka yango te. Peuple congolais ko réclamer droit na ye mais toko protéger ye, na toko protéger pe ba oyo yanga mususu. C'est une façon de te dire qu'il avait déjà répondu à ces questions. Akoki jamais couper sa droit wana. La police ba question à boy, il faut que tout nango mutu azaki sur terrain. Ministre intérieur alobaka bokende bopatela population. Commandant ya ville azali na obligation ya ko veiller sur population. Tout le monde qui a lobby, on doit évacuer les gens pour éviter qu'il y ait des incidents au sein de l'Assemblée nationale. Ce qui est normal. Ba gaz mais ba tir ndebiso toza d'accord nangote. Donc on dit qu'il y a eu des morts. Jusque-là, na tikali ko kita sur terrain tena vérifier si réellement ne bazo ba 3 morts, eza 3 morts mais soki mutakufi eza bien té. Pour président na biso de la République azo travailler pour na peuple wana. Donc c'est ça. Ministre intérieur aza mutu IDPS, aza mutu ayebi combat, aza mutu azo travailler pour na intérêt général de la population, akoki en aucun cas que ça ordre de bâtir la population. Ça c'est faux et archi faux. Tant que combattant de l'UDPS, de le bas âge, na assure ba témoignage ezali à bandeko tozali na ba 10e rina papa et tien ensemble depuis âge il y a 13 ans. Tant tozana nous aussi la 6e primaire na ba kilote na classe ba combattant bazo kima ba kota na sambet na biso on était déjà combattant. Or pour nous combattant faut que ça 18 ans quelque part je mérite le respect. Là je parle tant qu'un soldat de Tien Tshisekedi bien formé, je dis ceci, un combattant au pouvoir ne peut pas accepter qu'on tue un combattant. C'est pratiquement impossible. Impossible. Hein? Bon, certains m'ont dit que ce sont des langages politiques que le CG a tenus, mais ça a de l'impact. Les gens ont oublié l'objectif du marche. Certains les accusent même à la recherche de l'emploi, chose qui n'est pas bien. Nous, l'IDPS, on dit ceci. Parti ils s'occuper de la partie, ils vont accompagner le président, le pouvoir, ils vont continuer à faire intérêt au peuple congolais. Ndeko, merci beaucoup. Na kosepela soko zolo barana biso otala moi caméra et kozala bien. Olobia wa que secrétaire général ba propos na normalement il fallait s'attaquer na nini pona basa la enquête ba luka koyeba ba nani oyoyo ba sali ke no batu bakufa et au lieu que no s'en charger na ministre intérieur. Mais to banaye ko mona awa soki marche salami batu bakufi.
babandaki koattribue yango kaka na bao bazalaki ministre intérieur lokwa Shadari et puis na mutu Kabila. Mais pourquoi ya lelo bozolinga botia yango na nzoto ya bato ya mike mike bazali et puis plus ya côté mususu? Biso nyonso toyebi ke nombre bato babimaki le 9 ezali tokolo bata katikati ya Kinshasa. Marche ya bongo en tout cas esalamaki kaka air papa Etienne azalaki en vie. Marche ya bongo na ba régime ya kala yo zotangela nga tokokai ko compter ba 500 morts. Mais quand on me parle de 3 morts ezana nous vérifiables quelque part, tozo remercier quand même Moussala la police mais tolingi que prochainement ata mutu moko takufa. En âme consciente et belé parmi bino baza awa to melana bango ba gaz na ba marche. Bo compta ba mort combien? Na yebi bilongi na bino bien. To marcha na bino na ba 2016 na ba 2011 je ne sais moi ba ne belé boza. Plusieurs morts. Mais à niveau ya bateau babima ki awate. Ça explique que le président de la République fait bien son travail. Tobo Sanateke et le ministre aussi, merci beaucoup mon frère. Tobo Sanateke, la police autokuti ezo senga ba yé kola lisusu nanu ebele par rapport à la doctrine oyé. La police wana bazoko kende kokoba malembe ti ba kokoma ba ko comprendre pe musale ko banda koleka bien. Mutu a changé mbala moko te oui, il y a toujours d'incidents. Incident wana yango esalaki ke oyé eya tozo condamné ba acte wana mais quand même musale salemaki. Ministre Andimaki marche to Andimaki te to azaki na lisanga bato ba. Ministre Andimaki marche te kolandisama mibeko gouvernement toloba ministre te gouvernement Andimaki marche te ye tant que numéro 1 ya territorial asalaki nini na pi na musala na ye tant que ministre intérieur atangaki kaka lettre au gouvernement epesaki ye atanga aza deuxième personnalité na gouvernement c'est pratiquement le chef de l'État, le ministre intérieur, pour le chef de l'État, le conseil des ministres a confirmé qu'il a appelé qui ordre va encadrer le marché. Dans le Bible, il n'y a pas de contradiction. Gouvernement peut qui marche, peut qui incident. Mais tu es un Congolais, tu es un combattant. Au pays, si il a besoin d'atteindre l'objectif, Arobima. Alors, Babima qui est Babimi. Le président de la République ne peut demander que va encadrer la population. Voilà. Donc, Yokolo, le président Zaline Mosali, il y a peuple. Yango Ayaki, Yango, voilà. Voilà. Et puis, eloko mususu foboyeba, nazo répéter, Fachi aza président ya bata FCC, Lamuka, IDPS pe ba Congolais nyonso. Et puis Fachi aza na pona ko défendre même Kabila oyo batama na Kingakati. Fachi ko défendre pas aza Congolais. Soki ba ko benga na peuple onde so bimie lobi akende, akokende mais Fachi ko mekaka ko protéger mais so pe simbité wana ko mambu ya na peuple. Pour dire que le président de la République n'a rien à voir dans tout ça, je crois que ce que j'avais à dire natiki quand même bande onanga ba combattant. Merci ndenge boaki o lamsanga na pongi botomboli ngai. En tout cas, merci beaucoup. IDPS viva! Viva! Biso ba combattant to lobi boy. Batika ko accuser ministre na biso ya intérieur. Biso to bibaki ataka ba peuple. Soki biso to lobi to bima. Ministre alinga. Kasongo alinga te biso to ko bima. Parce que ça droit na biso. Biso to bimi pour la manifester. Contre ba député oyo ba osala makambo biso ba peuple tozo linga te. Biso tozo boya. Lomina eleka te. To boyi. Je sars malonda wana. Yango to bimelaki. Tozalaki na ndingisa te o ministre alobi to bima. Tozalaki na oposa te. Kasongo aboya alinga. Biso toza ba combattant, toza ba congolais. Toza na droit ya kobima ko manifester. Soki ngobila azana posa a influencer Kasongo que non aboma a tiré contre biso ba combattant. Et donc wana biso to lingango te. Au sein de l'IDPS, au sein de l'IDPS, to lancer message ya paix. CG président Aïe na biso toza na posa tozala na kimia. Message biso ba combattant to lancer yangwana. Merci beaucoup.
ordre ba ko accuser bino botumbi ba permanence na bango botumbi ba siège na bango ko répondre ndenge na message. Merci beaucoup. Biso ba combattant toloba qui marche eza pacifique. Batu o basali biloko wana ce sont les infiltrés. Ce ne sont pas nous les combattants. Eza bango moko. Bazana écoutez. Bazo financer bambongo. Batu na bango babima. Batumba leg biso pe to bima. Eza biso ba combattant te. La police. La police balade ici batuna bango baya. nakende liboso papa mpo na ngai eza nango mabe idps oyo papa Tshisekedi abundeli ezaki ya boye te me na baoyo batikali ezala Augustin Kabuya ezala président Kabund nakosenga bango bazala na bolingo bayebake babandaki na ministre na biso ya intérieur banda kala aza ya lelo te ndenge nazosenga bango bazala na bolingo ya kolingana bayebake bapesa confiance mingi mpo bilobaloba bato ya FCC te bato ya FCC basali biso mabe mingi banda kala bazopesa bambongo bazotumba biloko ya bato mutu moko atikali koloba te bazaki na manduki me lelo bamoni ke me UDPS ezwi charge ya manduki wana bazokontinue kaka koboma eza malamu te nazosepela te so bayebi ke baza bakongole batika eloko oyo soki baza baétranger bamesana nango IDPS vivant! IDPS vivant! IDPS vivant! Viva! Tshisekedi, héros national, Félix, chef de l'État. Tolobi boy. Fatia Béton. Tozo senga na Jean-Marc na Augustin Kabuya. Toza na kimia. Toyebi bien bitumeza na biso. Babundisa président Félix Tshisekedi. Tozo senga bango. Tosenga ba Jean-Marc to sangana na ministre intérieur oyo bazo toucher na ba FCC balukele makambu po tozala bomoko bango bazo toucher susu kangwende yango esimbi biso to sepeli nde to ligana marche wana mais na mona bibembe te bibembe wana nous naza na sûreté mais na 2011 na yebi babeta biso masasi sans toke poto ya Tshisekedi na njili toya nzela oyo eza na kote ya Kalamu boye kote ya commune ya Kinshasa babeta biso masasi 2017 ndenge moko na marche ya carte jaune mais oyo tosali yango tozaki ebele mais namoni bibembe ebele te tosepeli na ministre intérieur kote Kasongo biso to wa peuple tobanga eloko te nga pona bima na oya osenga ote na oya senga Gilbert Kangwende te na oya senga nga naza gardien du temple nga na kobundela mboka oyo nga naza combattant jusqu'à la mort nga na tia vi na nga oyo anje bandakala Tshisekedi abongisa mboka biso to aposa Tshisekedi abongisa mboka to bonga pe mboka ebonga lelo te yango na lobi Président Félix sali ya yango wana IDPS viva yango eza boye mama nayoki papa journaliste ndenge azolobake mbidinga eza na kati ya IDPS eza mbidinga te esika nyonso malamu ezalaka mabe mpe mosusu ezalaka eza makambo ya bana ya kati ya ndako likambo oyo bozolobake ministre intérieur mpo na nga nazomona ke eza makambo ya bana ndako ya mike ezosila ministre d'intérieur asali mosala malamu mpo na banzi bino boza bakongolais bosi bopase na bamarche ya ndenge na ndenge bomonaka ndenge bato bakufaka me ndenge tobimaki le 9 bandeko na nga bino moko bozoyeba kaka soki ezalaka ke babomi bato tolingaki na babiso tozoloba tolinga tomonana te na bino te me bato bakufi ata so moto akufi moko me tokolela makasi po eza mabe bato bakufi me Kasongo ayeba mosala na ye ainfilie bato na ndenge kaka bazosala na sese mpona kobebisela mokonzi ya mboka manda na ye te oyo tozoloba na président na biso ai na CG na biso bomoko ezala tala na ngambo wana bazotia biso na distraction bango bazosala babase bazokende na bambongo bazopesa bato bazosala babase mais côté na biso ntango tokozala kaka ke mbidinga ndenge papa journaliste autoloba est-ce que loni tokosala 2023 kala mingi te il faut tozala bomoko toyebi ke tosali baformation ebele toza na basi na bana
mais toza sir na fati tokolonga nde yango na ninga loba yango. Bon. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! IDPS viva! 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 Tshisekedi héros national. Tshisekedi béton. Merci vraiment, merci pour la parole, les journalistes, vous na base ya ba combattant, base ya IDPS. Azolo ba pour la marche o elekaki o utiko leka dernièrement. Na pesi merci mingi na bato bazaki présent on va répondre qui massivement la marche pour le peuple. Nous avons lutté pour le changement de notre pays. On a lutté pendant 36 ans. On a lutté pendant 36 ans pour la réussite du pays. Comme on a fait Tshisekedi dans un président de la réseau mental, biso ça la biso bien té. Donc lit na biso za loko koti mwana comme na 36 ans, mais moi nga komi kuluna, akomo boma bato et bon ce comme bon o futela ke classe. Donc to Tshisekedi présent pour un changement. To lingi continuité té. Donc makambo no c'est le cas na 2006, makambo no c'est le cas au kala 2011. Mais arrivé à faire Tshisekedi on a pas ça changement salama. Ministre intérieur Gilbert Kakonde, aza ministre kaka IDPS, aza ministre ba congolais nyoso. À quoi interdit marche, à quoi tirer dans ma combattant vers IDPS, même il y a la Mouka, même il y a PPRD. Parce que l'IT n'a pas instauré état de droit. État de droit, c'est la liberté d'expression, il y a lingi à ça. Tout ça, vous dites ça, Malonda, parce que c'est pro Kabila. Mais, et là, on a préféré Tshisekedi à renforcer la justice. Attends, ça, Malonda, justice, c'est ma casse, ce qui a sali avec Kokangama. Donc, ceux qui n'y sont pas comme ça, on sont pas comme ça. Mais ceux qui justice, c'est ça ma casse. Le cas vivre la vie justice, c'est la vie de nation. Donc, justice, c'est ça. Et quand on sont comme ça, ma vie. Merci, Nassou Kiwana. Merci. Ndena ebisa kibino ke babenga nga awa wana yaki tokomi bomoni bino moko boyoki bango. Je crois que moto na moto a tiré conclusion na oyo ezalinga amino gloire bosobe autrement dit bosobal. Nazalaki na Volding Kituka nga ba benga nga mikolo le petit peuple. Nazalaki na Volding Kituka tozaki sur terrain. Tokomi na suka, je crois que non. Tokutana la prochaine ba numéro yango wana si vous avez quelque chose à olobelanga koma wana na ozango directement na tikibino. Ciao, bye. Ma mission TV, le miroir du monde.